ngana fait Richard des Poules, c'est autre chose. Ngana lalambe tout mort on a fait. Avant nous, moi ça va y aller. Donc avant nous vient nanga. Donc avant makambo, toi avant nous vient y a parlé. Après, à massa ya collègue, ya art, ya ndou les toanda koyemba, voilà. On a pas le même âge. Mais nandenga ndou les boy yaya. Pour trouver un petit vieux été, on achète ndoki wat im tapé ça comme watangunda yena putumba benga watangunda. Donc voilà, attachement ngana yeza makambo mususu et y a parmi bateau balaksanga qui n'a pas premier pananga te héritier loko boko yemba boyeta et loko yo faut contrôler, il faut y avoir ce qu'on a terminaison il faut contrôler, il faut garder la paix, maman bon souka moi dribble bah porter quelque chose na vie nanga Verambo déjà n'a pas cette explication. Donc voilà, ça veut dire que tous les personnes a clic moroté que nga cheta Verambo contre ceux qui n'ont Mokolo 12 kolo tove jaloux Dikobi mawelisa mokonzi ya bawangila papa kosaleka abeti 12 na tolo bo après kosala promotion ya Stade de France azela ki azwa invitation azwa kiti lelopi Dikobi a la promotion en Angleterre batuni 5 chanteurs ou a revêtu une équipe naie Dikobi a bêti sous kolo to jaloux 12 to ebisaka bino na l'époque bato bo sangana na bango pona kuboya biso boyeba ke bato na bakowanga na bino na moi makasi boleli na nte bokolela bonokwami te bokonokwama bino motema mabe na bino bozana ngona Congo contre Ferry ekufutaka bino kaka boye ete ya bino ete na bino te eza vago fali continuer konyokola bango continuer kosala bango bana misala na yo parce que bango balingi ba même ressortissant ya orchestre na bango te musicien tout oyo soki amoni keno akomi prake ne ko évoluer maison mère ringate orchestre wa jeune wana akede kosala carrière il faut jeune akufa kana orchestre na bango moi ce que ska mutem mbera ngo isala bango fali continuer ko finir bango continuer ko salisa bango ba promotion basala ba chroniqueur na yo au finish au pesi bango le côté d'ailleurs kutuna featuring bozana studio pour ngai bima no kité pe misango ata ba 2022 bima ba sentir que no yoza koko ba 12 et c'est quoi aux stratégie vino gola alinga kabula abenda suki boy c'est quoi préparer ma préparer ma cop au moni liste il y a 5 préférés na yo ya tangi ou ranson na zana katité na ebisaka bino ke fali c'est un rancunier alinga ou ranson te so to bi total vraiment la logique des choses ba salle auto ebaka atangwa kala ba Zénith ba Olympia ba Palais des Sports na moment na pono tondi sango fozalaka mopao fozalaka jibempia na fozalaka we ranson mais lelo ba TikTok ba Facebook ba mambo belé et ya ajouta na kati ba promotion yango moni ba système échangé ba sala minene eye auto comme mona ba papa Hervé Ferrego la bazo beta ba sala minene ya mais parmi ba légende mboka trop contrapé ba we ranson parce que ba sali ba marambo ba tu ba kama ba kufa likolo na bango donc faut comprendre que ba ça ba légende mais to moni lelo li setangami fallait préférer tanga kutu ba tu ba kufa ba kenda ba tika biso ke acha we ranson na kati parmi ba préférer na bato yo o yazo valider na mutu na ye balobi koboko la mwana mbanda eza lokozo boko la elima bo continuer ko soutenir mwana mbanda akobabukela bino kaka yango tomoni donc été ya bino bana wenge bokanisa ke bino bakolo 12 mais boyoki 12 force à papa Hervé Ferrego la moto ayambo akiparane mambo te yata ilaka oyaye we ranson été ya yo na bana wenge mwana oyo moko boti aux incapables de tangisa aux incapables de soutenir ya ko éduquer aux kanisa ke okende ko aider mwana mbanda otangise l'école ya aolingaka o jamais ko leka mama na ya boti eto papa na ya boti mwana so moni azo finga même ba parents na ye moko donc pona finga yo
parrain ya mutu mususu et écouter eloko moko te ezaka balisese bamikolo baloba yango mpe toza koutilize lelo bana wenge tala bokita bomata bowanga nango boboya bozonga nsima bosote bokale me malaire yaya bozwi 12 babeti bino 12 tala tipa nazala rancunier na lobango ke atikala kolinga we ranson te akolingaka ye pe jamais babiso ba le défenseur o bozora maloba na biso kala légère yango tika ete ya rabino bozwi 12 yango moni banda abanda carrière na ye atikala ta ko invité atana eloko moko to ezo concerner ndule na ye to événement na ye moko boye yaya ozalaka parmi te we ranson ete ya yo bana wenge bozwi 12 peut-être ezala pe 24 bacha mwamba na mateka na avocat na safu na kati yaya po bolapa bozwa maele Ferry ayemba na 2020 na nzembo na ya Roy Mkunga tika bango basangana bazali beli tellement je suis au top yango bazwa vie mais bakokoka te bakopakata Werason na héritier balanda ki fali po basala Ligue des Champions baboma Ferry moyembi monene na Afrique akufa na midi nzambe loko alalaka te barate Ferry et basali ba promotion basali ba campagne ya kodestabiliser Ferry nzambe atikala juste moto akanaka bino mabe te so bozokana ye mabe wana kozongela bino bosala campagne contre Ferry bolingi te Ferry atombola mutu ilelo moto bozokumisa yaza numéro 1 ati bino na playlist na iti bino moko babandi susu kolela oh tosala erreur oh boy na boy boleli na te maison mère boleli te chose étonnante héritier tango abima na ibsa bino na kotira koloba héritier tango abima maison mère azwaki aval ya Ferry soutenaki attaque petit frère lelo héritier koloba aloba à l'époque kino alala mbeto moko na Ferry azalaka kulutuna c'est-à-dire alata bilamba Ferry bamakambo ya Ferry ebele Ferry apesa ye mais pona kolukaka featuring akomi kofinga Ferry pour rien au moment où Ferry tango banaki projet dynastie abengaki bandeko nyonso mais akutaki héritier amisi album na ye ndabaki bo héritier ko amisi album asala no promotion pour surtout bito aya na kati ya projet promotion ko salema bien te ya album na ye au moins figure en tant que visionnaire alobaki mabe ndeko na ye te abaki ndeko na zana période de promotion suki akoti suna projet akubosa na kosala promotion ya produit na ye et bo traiter Ferry de tous les noms et lelo bo comprendre qui est Ferry bo comprendre motema malamu Ferry azalaka nango pona baninga na ya maison mère pona ba ressortissa tout babima na maison mère ça ne sert à rien ya koya ko traiter Ferry kaza motema mabe ça ne sert à rien ya koya ko boma Ferry na moi makasi bozo boma Ferry pona fali nisiko fali yango atibino à côté bokomi bato ya les à côté moi siko ndenge bokomi ko regretter erreur bosalaki dans la vie moto so travail na ye azalaka travailler na yo soka banu ko voler na propre elle na ye pisa e chance no pate ko luka kindenge aki yo continue ka kwa foncer oboma ye omoni ozoboma ba oya yo au détriment ya bana voisin mwisi ko bana voisin wana ba reconnaître papa na bango yo ba reconnaître yo te c'est-à-dire que ozubi oki kolona na kati ya bilanga bato mususu koraranke masango soki komeli kuna yo kolia yango mais mokolo bilanga bi yo za bilanga no eza wata boke na leta abimisi ba document eza bilanga na ngai aza muibi mone bawangani bino miyibi bawangani bino bozolona na nzoto ya moto oyo aza reconnaissante Ferry il a été reconnaissant toute fois olega na TV asala festival mais moto ali boso wati pareil événement Werason entre kokino beta concert na Tiddas Arena na kozala parrain ya festival eloko nini yango eza ya motuya parce que na parrainage wana via azwaki bavantage ebele à travers parrainage wana nde vie lelo azwi contrat ya one way mais au moins sikoki motema mabe efutaka te faut kozalaka vrai
bozalaka vrai na bato baza vrai na bino bobosanaka te baoyo boza na bango bo baza nsima na bino botravaille na bango bobosana bango te bonéglige bango te so bonéglige bango nyonso bokosala nsima na bango kosimba te koeleza na ntina te kati ya amour na ngai na yo tosali bambula ebele mikolo ebele tomonani te fira yembango na nzembo na ntango azalaki na le marque de maison mbele aza kolala pongi alamuki directement abandi koyemba nzembo na meilleur vocal na chanson alors soko bino bokasaki fira alali pongi nzoka fira alali pongi te atikalaki bino temps po botravaille bolingi kotravaille te bino bolingi boza nde mokala ya fali bokomisi bachroniqueur boza bamusicien me bokomisi bachroniqueur orchestre mobimba bakomi bachroniqueur ya fali efali ya korekompense bino na slogan na bino ya kobeta bato 12 ye moko ani ati bino siko 12 awa na panzi boya susu bosamba te boya susu bolobaki fira eza motema mabe bokomi kolela boleli nano te bokolela toyebisi bino bana maison mare bokolela boleli te bonégligeaka fere inégligence wana mpe bozwi yango esika bokende kosala promotion babenga bino na stade de France te batangi mpe bino te parmi baartiste ya de rêve na bango moningi so bosambo papa chéri aza na raison akumisaka leki na ye fere naza koluka mosala na motema na yo lettre motivation ozosenga ngai tala elongi na ngai eza pli lisible que ton écriture recevoir abeleli motema na nga destination teo nayebi yango avagutu naganga hu ata bakangi miso na nga kitende ya mwino nakoya kosede vina nga na kufa napimba neti nguhu angelu ade natikala te monoko na ngai yo ebeli sangani kingasani pardon kosilisa bolingo na ngai te esili ya gola na ngai nakoya kosede nakoya koplede vina nga na kufa napimbwa neti ngu angelu adie natikala te